Yokotala Mama Papa Michel Mayabou Après Ozana Mbanda Sangonwe Panzani Osambaga Bongo wana ba slogan nga na betaka siku pesa position na yo bana bato vandaka na bango eso futaka bango pesa position na yo mwana bato zo tingama yo réalisateur eso kobala ye pesa position na yo kalate bato ba oyeba pesa position na yo bokoyoka ba kolombe Njoya masivi ya tunga makumba nza Kongo Njoya masivi ya tunga makumba nza Kongo Kulumbi mi Ma Tiete Drigombaki Tiete Linyuka basanya basani Oyo ya nzoto Linyuka basanya basanye Oyo ya nzoto Basali confusion na nzela kikozo baniki nzoto na linyuka basani Brugoto yo ndembi Ndembi mukongombika Nazolo ndungu ezo swa CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Ouais, après Ozana Mbanda Sangonwe Panzani Osambaga Bongo wana ba slogan nga na betaka siku pesa position na yo bana bato vandaka na bango eso futaka bango pesa position na yo mwana bato zo tingama yo réalisateur eso kobala ye pesa position na yo Ozana renini o matina wewa te o matina taxi to na cash pesa position na yo alo kalate bato ba oyeba pesa position na yo bokoyoka ba kolombe Njoya masivi ya tunga makumba nza Kongo Njoya masivi ya tunga makumba nza Kongo Kulumbi mi Ma Tiete Drigombaki Tiete Donc il faut comprendre kama munine zoya linyuka basani basali confusion na nzela kikozo baniki nzoto na linyuka basani nine yake balakisi na bango ye linyuka basani na linyuka ya nzoto mais moi na tête dire asali confusion na nzela kikozo aniki nzoto na linyuka basani nine yake linyuka basani abasani oyo ya nzoto linyuka basani abasanye oyo ya nzoto basali confusion na nzela kikozo baniki nzoto na linyuka basani brugoto yo ndembi ndembi mukongombika nazolo ndungu ezo swa Clavina mwaka Benicia mwaka nde bana nange mave mavinga garsola nde Moize kapwe kutoyo ndembi mukongombika mbika tosha plise mbongo kalose tomatala abedashu ma tiete bakoyoka katala mwaso yo adenda pegikiwa bijukubule yo Clarisse mama banana ngai Martha Lindistet tala mwaso yo nansinzingu elele kalema Martha Lindistet Patrick Kubula donc maambweza sobo moni ngai boye na kati yote mba moko po sobo moni ngai boye nde nzungu esika balamba miziki ya Kongo do ba miziki boyo kaka siko ngana za na nzungu nango yango siko na sala mwa makambo boye do na nzungu nazo salela bango nazo cha bandembi ba epice do ba epice nyo nde bachela yango bandembi ba matungulu baniaza na ba epice oyo biso ba Kongo ba dizudi to benga ngo ba dizudi bino benga ngo lumba kaka nde mélange nyo sezo salima batu ba boyo kutanga na kati ya studio so balobi nzungu sina studio wana ne balambelaka bon mususu tozo bomba mais nazo présenter les bango na générique
oyo présenter Drigo Mbaki ayebisingana présenter na nukaka générique pesa position na yo oyo na titre pesa position na yo yango wana zo présenter le batu bakoyoka siko nini eza na kati ya pesa position na yo. Donc merci position d'abord nazo pesa nazo bandana nuna na koyebisa batu ndenge ancestral na bandi na ngunda makambo ancestral tozobetela batu kulumbimbi la kisi ndako moko boy oyo bima yango moko na mbanza Kongo na mboka mo babenga mbanza Kongo yala ku eza nzete moko ezaka kuna soko beti lichette ebimisi makila donc somo na yebisa na makuku matatu donc 3 mabanga oyo bando lambela bakoko na biso ba vita kimpa banka kama vitisanga Kongo dia lubata donc yango wana sikondi na osalela yango wana donc bozomona nazobeta kulumbimbi nzoya masivi yatunga makumbanza Kongo nzoya masivi yatunga makumbanza Kongo kulumbimbi yala kuwe ntiwo wavayikisa menga mama ntiwo wavayikisa menga mama yala kuwe toyesiko pu pesa position nayo mutu wana pesa position na ye na ebite yo ne ozotuna nga ba keso soki mwana wana otingama esko kobala ouais. Ouais, nebike monde nse balanda na bango bayo fo bayo kana nu vo wana zo bimana no eza ndeni donc ibana poto ba comprendre po pe eza site moko eza eloko mo soki ka obeti ba biloko nyoso tango ka bozo bwa ka ngomba moko mokili mbimba ba ko yiba menga siko mutu nanga etonda do ba ko yiba na bango pa to bimisi mususu omoni nde doza ponga kutu donc plein de makambo wotango na wotaki no lande na yakina falanga mingi me basi baye liboso basi baye na sima tangu mbongo esilingai basi babendani ovandeli po banzele nyoso kwe na kwe lotana utaki na Hollande na yakina falanga mingi me basi baye liboso basi baye na sima tangu mbongo esilingai basi babendani oso kompani donc mambo se belé wana kutu mususu nazo bombela bango epe histoire moko suna nazo beta nyama nini fo vanda na ye fo yeba ko vanda na nyama nini na mbwana niawu pona kota ipa Paul muntu boyina muni kamba mo abokola mbwana niawu na muna kamba mo mbwa bandi ba mona salele yango cri parce que moi je crée simultanément signifie le fait qui se fait au même moment donc na moment wana siko na bule fona salele yango cri e bongi na vanda na mbwa ke na vanda na niawu wo mbwa komona moyibi akobelele menya hypocrite dotana kotika niawu azochaka me moyibi akokota te yango nazo pesa conseil fo ba nyama nini kovanda na ye so bolingi pena betela bino ata chiluba na ko betela bino pe chiluba ponga naza mwana Kongo elagisi dongi na ko beta pe 4 langues nationales autres za na wana Kongo nebite soki olingi na bandelo na langue nini pour comprendre que Esheri mbela kaka kwendilanga papa mbela kaka kwendilanga dikatini na mame kiongo sheri kyani kabake kyambela mataya sala kisala ko sevudingu ngelala wana dongi biloko mo ya misiki wana na bomba na kende siko Swahili mwana Kongo tukucheze mbwe tukucheze mwana Kongo tukuchezanga vipi ya Kongo tukuchezanga tukuchezanga wana kucheza hizo lakisa tukoyambana wana Swahili olingiso na kende siko wapi chiluba
Mwandombe, mwishi mwantokolo. Mubitanda bienavi, mwishi mwantokolo. Fisene mutekila bintu ne wayi kubakongwe. Dile, gwambila mwaneba. Pili. Dile, gwambila mwaneba. Udu upenda mushindwe wani. Ilukweja bwalukaye. Udu ututa mushindwe wani. Ilukweja bwalukaye. Ale bombele. Bombele. Olingisi umuno nini? Lingala. Siko lingala to suki sakaka Saint-Valentin. Eloko na beta eza Christ ya Saint-Valentin. Mutu moko boy obimaka na ye. Obimaka na debatu. Siko ko yebana na Saint-Valentin obimana nani? Okobatama. Wana siko cri ya Saint-Valentin. Obimaka na ye. Obimaka na nga. Eko yebana sena Saint-Valentin. Okobimana nani? Doda diak. Etsusu doda ndongo. Doda. Okobatama. Na Saint-Valentin siko kobatama. Ouais, na minitso studio donc na eka kapona ba dédicace suka o ezangaki yango na bengaki ingénieur petit na ngai Victoire po ma musique balingana ngo te ba benga mutu petit mais soki ka ba mbula no eza na se ya ngai ozaka petit donc na ye pona continuer moi keleke mabanga moko bo ezangaki Patrick Kubula tindela nga mo batu mo bazangaki fona bagisa Carlos Tomatala tellement kotaki déjà touche plus pas kotaki déjà Guilain Fiscal pas kotaki déjà Moïse Kapo pas kotaki déjà le monde moko boy kotakite bangonde na yeka pona kotsa kaka mbala moko mix déjà si tout ça laki a ofongola ka mo muke kaka pa na cheka moi batuana esili na ngwa pesa position na yo et pour fiche pe so beta maka kaka awa na kata studio mama na ngaye na biso studio ma voix nga makasi pardon boko comprendre kaka pesa position na yo so na pesa net numéro na ngai to chapli ça na ngwa nani sio zanango Paul Muntu pa zanango 00243 wana code na biso ya Congo Willy Musheni 89 61 60 485 wani meona ngana kozongela mbango po Guilain Fiscal pa zanango na Luanda 089 na bandeli toujours na code 00243 wana code mboga na biso to benga ngo Willy Musheni 89 61 60 485 wa numéro na ngai petit na nga Patrick Apela pa zana ngo déjà na France wana donc tukoloba troté Magi Malala na Montréal ya Patrick Libanais Christian Mo et Cheda Love pesa position atweye matubwana gouverneur Didier Racha Eglema Mpuya Pole Muntu na moni ni tuzozana liloba solo ba bon. En tout cas, Studio Vision Pro, tu vas comprendre que tant que yoka pesa position non ndenge beta. Place ndé ba kozula siku gu, ba mona vraiment que kuna vraiment Vision Pro. Donc c'est que vision na bango eza ya ba pro. Eza vision mo beta net na ba martyr te. Vision mo beta kuna vraiment kota ba webi ba stade wana. Ba vision wana beta vraiment donc na ba terrain wana ya Marseille. Oui, beta kana ba terrain wana ya ba Angleterre wana donc vision moko bo comprendre ka vision onde ni ezala donc ça studio moko boye vision ya ba pro na ba pro même so bazuzu yo ka image donc il faut mona même ozaki na mapalata balongola même mapalata kutunde bazandengwa do même nkwarata faut elongwa niko pakola produit ka atanga ko zoome yo kaka boye pa apesi position na yo donc ezaki bongo quoi. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa.
culturelle, politique, religieuse.